ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. ABC One, c'est toujours Dieu qui est au centre de toute activité. Merci beaucoup, beaucoup en Abisso à travers Mikeli Apoto partout au Burgoula Narabisso ABC One. Merci na Chantal Ayao, merci na Yemoko Papa Osé, merci na Bandeko News au bon message vraiment qu'on a besoin ABC One de Samino Tozali liste na bino ce information ezali ma toy na bino ce information ezali pe ma ko na bino et ce information ezali alors awa tozali wapi na base tozali awa na SID et sika wapi ndeko Martin Fayulu Madidi Oyo, le président élu, il y a la République démocratique du Congo, malgré tout ce qui est arrivé. Mais le président, alors, Torobé Tamasolo est allé Maïmboka, parce que Bande Konabango, aux avis base, il y a Tchango, Kanga, quelques amis Nabango, parce que réclament qui, pour la Makambuya Seni, Makambuya Bele, Oyo, Eko, Kanambo, Kanabiso, ils ne sont pas d'accord. Alors, Balingi, que Makambu est normal. Mais quand qui Bayi Bango, alors, est-ce que libérer qui Bango, te balayer Bango, alors, tu son Bandeko, bonjour, Nderonangai. Bonjour, moi Namboka. Bonne santé d'abord. Kimia na volonté à Martin Fayulu. Kimia na volonté à Martin Fayulu. Bongo moi Namboka kaka na lobby. Parce que tango to kota la lisu ya tata mokonzi wana epesa kabiso na bopongi ya kitoko epesa kabiso Saudi kitoko tolala ka kitoko parce que to ali na sous encadrement ya tata mokonzi ekolo moi Namboka Martin Fayulu. Ah, bon ndeko bonio. Malamu yo comment moi Namboka. Kombo nanga Isidore Boulou Nazali, journaliste résistant. Journaliste résistant. Il y a SID, parti cher, il y a président élu des peuples congolais. Moi Namboka Martin Fayulu Madidi. Ndeko Boni. Bien, comme on a John, résistant à quartier 3. To hier pour la Tchangu. Yo tu Tchangu kuna sika bakanga ba rebelle. Kanga ba relation, to kanga ba kamno so to kangango. To lobi biso na Tchangu faut téléma. Tout la sakeno oui ya solo mokonzi au de votaki na mbula il faut toujours ça pour na miso ils ont la place présence ont la place ya wana le otoye là wa zo bundela pour la wana. Très bien, merci beaucoup to sunde ko ndeko Boni. Ah bonjour ndeko. O soda kimbangi sto to comprendre. Oh penda nyama solo oh bayoka wana la sango Martin Fayulu résistance na ende yango. Yango wana tozali awa. Nazo wana baimboka sangwa malamu na bango na mokonzi na biso président Martin Fayulu ndenga telemela mboka oyo pona koloba bosolo nyonso to esukaka na vérité yango tozoke na vérité na biso na kati ya mboka oyo lokola ndenge opesi nga parole oyo commandant na ngai azali awa mais oleke nano opesi déjà ngai koto solo nyama. Merci beaucoup. Juste des présentations. Et tout na biso malamu pas journaliste. Nakobaba imboka ba ko landa biso tozali babele o to tina changu nabi ke boki bebi donc source ya changu ndenge zalaka donc changu ezali lokola ke donc capitale ya Kinshasa déjà ne changu déjà ma capitale pour bon ba yebi ke soto kabola man filme na éviter et on to apona ko mamela makambo itali ke développement ya participer à mboka na Congo. Très bien. Alors, commandant de bord, balobi, hoteyo, obangi sanga balavako. Yebi se bisuna no na ebite boko lo bachango wana mais yo lo netine oza madame Martin Fayulu o pesa confiance o pesa kaele loyo ti lo boko landa ka boko lo bakena o vérité des urnes pendant que c'est déjà dépassé. Boko continuer ko landa ka Martin Fayulu. Bon, merci ndeko nayoki motuna na yo mama lamo tango kotuna ngani ne sali ke non nalanda tata mokonzi ekolo ko benga Martin Fayulu mais obosani ke non il fallait ko bandana na président élu oyo alaki na voix ya peuple nde ayelaki nde to ko benga tata mokonzi ekolo mais to ba président élu ndenge nini pendant que seigneur l'accès sur makamususu na ebité ko ala na o presete kasi tikanga na loba okoyo kangai ndenge ni tata mokonzi alonga ki maponomi Martin Fayulu lobi pona nini etininga na landa tata mokonzi ekolo eloko etininga ina landa tata mokonzi ekolo e ali kombo na yete e ali nzoto na yete parce que ali na nzoto na mai na makila lokola ngai kasi ali idéologie pe vision oyo et pas ya tata mokonzi ekolo ali na yango pe programme projet de société o tata mokonzi ekolo atie yango na kati ya SID pour que sauver peuple congolais na bamponomi oyo to uti koleka
mais uti komona ba usurpateur pe ba menteur ya peuple oyo ba confisquer ki pouvoir ya peuple ba yebi komema biso na bulu yeke peka solobi ete pona nini ndenge ni tata mokonzi ekolo yebi yango na bibembe na ba cimetière ba yebi ke moto alonga ki maponomi oyo na élection ya 2018 kombo na ye aigle otoko benga na mwana mboka Martin Fayulu Madidi yende moto alaki président Eli mais yango c'est les gars qui même konza mboko alobaki ke non bon ça va to sto longoli mai o to benga azaki mopaya to sangana ndeko Martin yaka to komba mboka mabe ndeko biso eloko moko na koepengle na yo ndeko journaliste parce que yo po ali congolais biso lite na biso e alaki te kolongola Kabila lite na biso alaki kolongola système wana ben institution wana to tcha ba animateur ya malamo en même temps biso ba Kongoma te ba na ko gérer mboka na biso total ete nani oyo akoki ko jwa mboka na maboko nani oyo akocha développement ya mboka na maboko nani oyo ako sauver peuple ako mettre sécurité na est bisika makile kotanga mikolo nyonso mais lelo oyo ndeko kotangela biso tolongola Kabila totika tolongoli Kabila totiki banzo ya Kabila na kata institution ya mboka lelo mbongo ekobungo koyeba yango lelo mosolo koto ba détourner koto ba sali boye source na yango to projet na yango ezali wapi ezali camarade Antoine Tshilombo lelo oya kolobela biso alobi ete Kabila banda ko bloquer lelo asali union sacrée to bengi union secrète lelo to kotuna nani susu ako bloquer parce que baloba kiete ndenge ndeko baloba kiete ndenge ndeko Katumbi na ndeko Bemba ndeko Mbwisa Nyamwisi na ndeko boko benga ndeko na biso akenda kuna déjà kenda kuna na banque na bade kuna Matungulu ba biete lokwa Martin Fayulu tata mokonzi ko la tikali yemoko et Martin Fayulu kozasuna n'est pas tete peuple akolinga il sous-souté dollar ekokita masango pe kokita peuple akovivre malamu eko lelo to kotuna Katumbi akenda te président il atikala yemoko batikala na Adolphe Muzit le coordonnateur la muka lelo ona kotuna motuna c'est masango ekiti fufu ekiti est-ce que transport ekiti bourse à promettre betina bazu yango wifi ofele wapi yango babi na ipene ça déjà ndeko ipene wapi tata mokonzi na biso okoyoka molandi selami ya tata mokonzi na bi ekolo na biso mwana mboka Devos kitoko o ali secrétaire général ali professeur na ipene ndeko boni bino bokokosa biso eloko lokuteza wana te ndeko Devos de oui alobaki yango Tshilombo ali na droit ta kokene koloba ete si la bise comme ofele parce que zali domaine ete zali yende mpe mutu akoyi koloba eloko wana te omoni te kwana ezali description des postes abosani mission batieli wana ato ozwaki bokonzi na kimoyibi tango ozwi yango obike yondo ali président ekolo mais créer emploi mais sala pour que bana mboka basala musala dollar eti lelo kokokita te est lelo sali état de siège bato bakokufa kaka non ataki motema biba yango bakoloba ke boza ba tribaliste ba aîné moto asali état de siège na ye azape ko bobaki akokende te akei pe kuna akepe asoli pe moi il y a une avancée déjà abi bon a féliciter moi ba imboka FRDC kaka wana pa kondima te ndeko problème ezali akokende te pesanga lukutu na o malamu ndeko tango okolanda te ndeko journaliste il faut pesanga lukutu na ono malamu problème ali problème akokende te kuna na est problème ezali boye ezali nini ndeko to bandana no ba réforme problème ezali ya ba réforme institutionnelle o tata mokonzi ekola lobelaki to réformer armée to identifier ba militaire na biso est-ce que bali ba frère ba congomani to bali ba étranger. Il y a des infiltrés qui sont à l'armée congolaise, il y a des Burundais, il y a des Ougandais, il y a des Rwandais qui sont là ndeko. Et là quoi to bandi ngo nante, kasi to améliorer pe salaire ya soda. Oh to koki kotina ne tumba ke ne ko bunda pona mboka. Yo oza d'accord que lelo il y a pas d'avancée na niveau ya est sur le plan sécurité. Ndeko. Et là ko la koloba ete soki to lobi ba koloba ete to lingi te na lobi boye. Ba soda na biso ba FARDC longonia pe lo sako na bango. Parce que bali na posa ko bunda pona mboka na bango kasi moto moko nda ko bloquer bango salaire ya ba militaire wana il faut bonga soda ko kene ko bunda bitumba kuna libumu na nzala soda ko kene ko bunda bitumba na zamba boti na kotonga na singa ya kwanga ndeko na ba fille de rekui soda ko ndeko soda ko kene ko bunda bitumba yoka ndeko na yebisa ko ke lokuta camarade Antoine Tshisekedi Tshilombo place ali soda na biso ko kene bunda bitumba na est moto ko pese botine Kagame
moto akopesa eteni Kagame moto akosombele lipa na mai amela eli Kagame moto akobundisa biso nde moto akopesa soda na biso bilamba kolata yo yebisanga ke no ba soda na biso bakobunda bakopema malamu tendeko eli lokuta état de siège lelo zali wapi ndeko na est kuna na Goma bakoboma bato na Beni on parle même pas na Ituri Minembwe kenda kaka boyolanga message yo pozali congolais te ese yo si obima déjà na balabala oloba ete Minembwe ke ito bunda bitumba kaka bino motuna botuna kabiso ba question mboka ndenge biso beto tuna kabino sango sengi bagarre bitumba na balabala to bima na bino te si to zala kala bino to leba gaz na bino ndeko moko peta mbozala biso bozo ba bilili senga toko tape boloko na bino okoyeba yango te to kotaka. Merci mwana mboka yango na yebiso na obi ete pona makambo état de siège bosana yango pona makambo oyo etali insécurité oyo etali économie mboka ezali peza chaotique ndeko lelo oyo esenge to mituna lipe alaki combien ya 300 lelo ekomi 500 francs lipa ya 300 francs lelo ekomi 400 francs maki oyo ezalaki 250 Kabila tiki bobengaki katolobaki ete Kabila ali usurpateur alimentaire ali assassin lelo camarade Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tobundaki na balaba tolobi ete tokamata système Kabili to tcha libanda tokamata na biso bana ekolo Congo démocratique to fanda pour que to tcha ma intelligence pe mayele na biso na mesa to tonga mboka na biso ekende liboso lelo Tshisekedi kaka camarade Antoine Tshilombo ake kosala camaraderie na Kagame ake kosala camaraderie na président ya Burundi na Uganda ndeko pe akei kosa camaraderie na Macron. Relation à bon voisinage quand même. Nous sommes des pays frontaliers. Il faut que nous quand même nous sommes des pays frontaliers ndeko. Na tuno motuna mwa moke na tuna bayiba komba ba kolanda ngai. Yo mona wapi? Ndoki akobundisa yo. Ndoki akobundisa yo. Yo sali planning na yo lobike na kotinda ba soda kuna ba benga na mongunya na mabele na nga. Ok, si ce n'est pas Mongunia na koyebisa lobiete na kosala nyonso na vani état de siège na Congo. Donc yo te motolobi kasi ye abia kosala nyonso wana camarade Kagame. Tshilombo komi baba akokokoloba te. Akotala ye kaka lokola libungu tulu. Na CNCT kuna na 10e mairie soko keke na minute koyoka ba kobenga Fachi bidon. To yebite bidon ezaka bidon ya mai to balobaka Fachi beton. Ezali bidon. Yo kandeko. Yo lobi Fachi beton. Na zela deko. Obi Fachi beton. Na kotala bango na kobanga ba imboka te. Yo lobi ete Fachi ali bidon. Ndenge nini nakobanga ke na Bunya. Ndenge nini nakobanga ke na Minembwe. Ndenge nini nakoki kobanga ke ne Beni. Ake na Bunya bayambie 150 personnes. Atondisi ba soda kaka batondi akosala pion de peste. Ndeko azopesa baba IFARDC Longonia akoloba etalobi il faut to sala ba élection crédible et transparent. Pe akoloba ke il faut recenser peuple congolais. Tolobi na camarade Antoine Tshisekedi tobi moment tozali. Toali na moment te ya recensement. Toali na moment te ya recensement ndeko. Toali na moment oyo to si sana na makambo ya seni. Très bien, nous évoqué retourner si je n'avais pas eu qui venait en Wana. Tous en ont des comment mouké. Boni Baimboko Yobokenda qui c'est une ambassade des États-Unis, je crois. Alors, quelle était votre réclamation pour les basée à Kinin? Merci Ndeko. Nazo tonda matondi mingi penza pour na mutuna. Na tondi vraiment bana mboka ba Kongoma nyonso ba kolanda ngai na nzela ya bilili. Ezali pasi vraiment pe mawa. Tomo na bato yo ba pronaki état de droit soi-disant fameux état de droit démocratie ba mbula ebele na mboka oyo ba koma lelo ba ngoka ka batu ba ko empêcher droit de l'homme état de droit na mboka démocratie liberté d'expression mais ko manifester ezali bongo moko ya ba droit ya population pe ezali reconnu na mibeko ya mboka biso tokendaki tokoki kozala lâche te totika bandeko na biso IDPS badiata biso ndenge balakaka biso tukudiata bino lukula bankayansa tokoki kotika te bandeko na biso badiata biso lukula bankayansa tozali quand même banyama te tozali ba congolais kozala na pouvoir elingo loba te ke fo badiata biso ndenge baloba baza na pouvoir baza na mission ya ko changer ya ko bongisa mboka ya kosala bolamu esika ndeko Kabila salaki mabe oyo babengaki étranger rwandais ndeko komona baye ko corriger baye oyo Kabila salaki to baye ko boma mais baza corriger ba erreur Kabila erreur nini ba corriger ndeko na biso Tshilombo président nommé ayende ko projet mboka na trou Kabila soka tikaki mboka na mbetu hôpitalo
yende ayo kokotisa ngo vraiment na cimetière ayo kokorje nini ayo kokorje mboka na kokangaka bato bazo manifester ayo kokorje mboka na corruption kosombaka ba 500 dupes a corrompre ba député ayo kokorje mboka na ba voyage 79 voyage na semaine moko etika ya kende lufu po accueillir déjà mobembo presque partout na monde na yebi ta kokende lufu asomba plastique asomba mousse asomba nini po ngai apparemment na zomo netika kaka kende lufu akotambola par-ci par-là ko corriger Joseph Kabila ezali ko instaurer état de droit parce que babeta rabiso fimbo babokela rabiso ba gaz na rien na Kabila bakangaki batu corruption ezalaki magouille ezalaki yango to komona na rien ya ndeko Chilombo président nommé et loko échanger té. Très bien. Et loko échanger té. Baimboka, merci beaucoup. Toza toujours awa, toza continuer. Toza na base ya Chango, ya Lamuka vraiment. Oyoboko kabako pesa makanisi na bango par rapport ya makamako tambola awa na mboka na biso République démocratique du Congo. To éviter to kosuka wapi ndenge balobaka na tono ndeko na ngai oyo est-ce que yo OK. Est-ce que yo osaka convaincu qu'il y a état de droit de ses côtés déjà parce que ndenge ba ils ont déjà prôné ni balabi que pour bande quoi il de pèse ba ko ba que non to bunda pendant 37 ans 37 mais ndenge mo ka lobi to interview lobi que non 37 ans il de pèse bunda et bunda bango mo côté to ça la si faut gratifier ba tebele na ba bazali banda na bazali ba ba kasasa bango moko alors état de droit déjà instauré au yemoko les sphinx de limita zaki en Europe prôné hein. Merci mon amboka tango koloba makambo ya état de droit et kopesa nga pasi pe kopesa nga iposa kolela komono lite oyo biso to bundaki na yango ezali ete ko instaurer état de droit ya solo na mboka oyo pe démocratie ekota na kati ya mboka oyo peuple congolais azwa souveraineté na ye na maboko akoka koyeba ko gérer mboka na ye koyeba ne comment est-ce que nakoki ko s'assensi na mboka na ngai lolenge ni nakoki ko s'exprimer na mboka na ngai valablement mais lelo tomoni pende ezali criminalité ya état de droit ezali crime ya état de droit ndeko bakangi ba miyibi awa Tshisekedi akena poto lobi kenon na la bonne gouvernance na kati ya mboka Congo. Lorsqu'on parle d'une bonne gouvernance, ndeko o défendre na caméra makambo 15 millions yebi yango bato bakufa, bato bakangama, yo predo défendre moto ko kene ko sala cop ko détruire gestion ya mboka. Ko yiba mosolo ya mboka na biso, ayibi mbongo, akena ngo yo lobi ete ya construire état de droit. Na longwe wana ndeko. Bakangi caméra batie na boloko. Bakangi ba DG bakangi bango nyonso tu batie bango na kata boloko lelo bato wana nyonso bazali banda bonne gouvernance ali tango bosui moyibi bokangi moyibi botala te couleur politique ndeko parce que bakotala kaka ngambo ya kabina na ngambo ya lamuka soki bakamata moto ya lamuka moto kokumisa Martin Fayulu le président eli batio na makala wana kosamba na moto te soki bakangi moto ya kabila batie mbamo na boloko po ali moyibi ayibi moko mais azongisi mbongo te zongeli kaka habitude oyo ndeko soko kangi moyibi moto ayibi mosolo ya mboka tango tie na boloko po tango kotika azongisa mbongo te akamati mosolo ya leta azongisi yango na trésor public pour que lobi ajongela lisusu te ndeko ngana lobi boye ndeko Félix akosala makambo ka Kabila bandai kosala yepa komo sala l'impunité de Joseph Kabila ezokoba na camarade de Chilombo. Camarade de Chilombo a une criminalité, il y a état de droit, c'est-à-dire les crimes. Très bien, merci beaucoup ndeko commandant. Alors bouti ko kenaseni awa bakangi ba massa na bino pour na bon manifester parce que vous êtes d'accord. Alors au cas où ndenge président Martin Fayulu a sengaki ba dépolitiser Seni il faut ba réforme consensuelle zala et sengaki non Seni est véritablement indépendante au cas où et salami bongote tokosuka wapi na 2020 bino ba action boromene. Merci bwana mboka nakobanda na motuna ya liboso olo ya sitting ya ambassade uti ko salima awa elongo na bayimboka ba résista ba pandisango na commandant na biso suprême mon général Serge Welo oyo ali mokonzi na biso direct ndeko sitting na biso ezalaki pona eloko moko elaki important kokende koyebisa amen to kokende koyebisa mama oyo to ndeko o awutaki États-Unis ayaki personnalité ya Nations Unies koloba na ye boye mosala o batindela amere na bango aya kosala na kati ya Congo
Marc Amer asalaka yango te mosala batindelaki aya kotala afongola madinga ya miso ne atalaka no a mettre pendant état de droit to pe démocratie asono na kati ya Congo asalaka yango te ndeko yoka Amer ayela kope ya minéré sur les plans intérieurs ya mboka na biso Amer ayela kendaka kokisala ba visite na ba site minéré akopekana banana bakonzi ndeko aya na volonté ya Chilombo yo mona kete na Chilombo ne ba kokesala makambo basalaka makambo na bango na camarade Antoine Félix Chilombo Amer wana ali directeur de cabinet deuxième directeur de cabinet ya Chilombo camarade ou bien président de la République Chilombo Félix ali président na ngana ali fou de fauna ali mwana moko atata mokonzi ekolo Félix ali camarade Antoine Tshisekedi de Chilombo ali président na ngai tendeko président na ngai président ya mboka ya Congo ya ba Congolais comme on a ye Martin Fayulu Madidi o ali tata mokonzi ko to ko bengele lo aigle. Pourquoi aigle? Pourquoi aigle? Yemoko Chilombo a confessé à Genève. A dit le changement s'appelle Martin Fayulu. Yemoko Antoine. Lelo yoko yebsanga o koka musakata ngoko beke Chilombo ali président de la République ndeko. Au cas où cela ne se fait pas, ba action nini base ya lamuka kizaza chango ya Kinshasa maborosala. Action na biso ezazo utana makambo seni. Afana kota wana na kobanda makambo ya seni ndeko osidi komona tata mokonzi ekolo eli elongo na le coordonnateur Adolphe Muzi Tumfumu pa ya lamuka bafandaki batie mayele na bango babite lokola bato bayibi biso bokonzi baconfiske bokonzi ya peuple kasi tobite soki tolokei na ba divergence mboke kotombwa mate to pesi bango proposition ya plan sortie de crise to ti yango na mesa na kati ya proposition ya plan sortie de crise to ali na réforme institutionnelle pe to ali na élection anticipée na kati ya réforme institutionnelle elingi koloba ete réforme dans tous les niveaux to bandi yango na seni to réformer seni to batokei na cour constitutionnelle to réformer cour constitutionnelle to kei na sénat to réformer sénat to kei na budget to kei na finance to réformer yango pour que lobby mboka na biso tongama malamu mais to sili komona awa camarade Chilombo Antoine akei koyoka tango yoki ba confesseur régie ba sangani ba lobby te to kene préda proposer bango bwendeko to c'est na 23 poste oyo et Fou de Fayulu s'il vous plaît vu le temps parce que vraiment tant na yebi ko lo ba mingi mais na ngaki opesa concrètement base ya la muka au cas où parce que beaucoup ça va manifester tout le monde ba kangi bandiko ba bimi je crois mais oui tu vas libérer bango déjà non merci ndeko na motuno kotuna mais ko kenanga bango mbango te parce que oui na ko kata nga ba yiba kongoma ba na posa explication à place wana tata mokonzi ko la proposer CENI ezala indépendant CENI, ba politicien bala na katite. C'est-à-dire la dépolitisation de la CENI. Yango sili komo na biso balandisi ba panzisango ya tata mokonzi ko tobite et sengeli to mettre yango en justice pour que non Chilombo ayeba ko considérer plan sorti de kiza chango na mesa et sauver bana boka ba kongomani. Ya seleli ki yakuza seleli ki yanke. Ako seleli ke yenda aliki Congo mobile. Ndeko Mobutu alaka puissant. Na ko yebi so sika o na ko loba yango ko za presete. Ko za la presete ndeko. Na ko loba yango sikoyo. Lelo oyo tolobi boyendeko lokola Chilombo koto sakte akei ko imposer biso moto na ye akei ko sa manœuvre na CENI alo lutundula ya kolekisa yango na assemblée butu ya kolekisa na Sénat butu biso to akosomba ba député OK wana ezali état de droit et ali corruption yango na lobi ezali criminalité ya kati ya mboka na kati ekolo Congo na lobi boye ko banda siko ndenge to telemi na yo oyoka ki samedi esili koleko oyoka ki changwe ya jiraki esalaki eloko moko oyo balamusaki population samedi ope mso euti koleko oyoki mobilisation forte et pas exécutif Clément Mouza oyo ali commandant suprême ya biso bana changu apesi mbela obi ete photo bima na balabala pe eloko oyo tokoyebisa bango keno ali porte directe et ali article 64 la constitution na biso elobi elobi boye soulèvement populaire au cas où peuple a komona nyongo ali au cas où tant peuple a komona bato oyo ba ko tambusa mboka na lolenge sengelité ba ko mema mboka na aventure na théâtre tolobi ete peuple a ko assumer article 64 ko bima na balabala pe ya ko pesa mbela na bayiba kongoma na bayi un comité international que non peuple alingi moto wana te peuple alingi to sala boye mais 2023 élection ezali tozo zela awa président ya CENI abima
Au cas où 2023 élection zate beaucoup ça la nini. Au cas où 2023 élection zate. Bino bayi Congomani. Chilombo va démissionner. Akoki Mamboka oyo ndeko. Est-ce que Chilombo à l'équipe président ya Sénégal? Chilombo à l'équipe président ya Mali? Ba Mali bakangi président na maboko te. Toko kanga na maboko na silipa. Payer na camarade de Kana mais na ye Chilombo. Toko kanga bango. Mais avant na suki sana ko chiter na minute oyo. Boyo kaki ndeko moko ko chama kelela ko kanga ya li président la muka. Katumbi. Na la muka to alaka na ba président te. Na la muka to ala na coordonnateur. Na lo baka alongwa ti azali la mukiste. Ndeko. Yo so lia fufu na union sacrée. O ko ya ko lia biloko koto na la muka. Yo mona e ko so libumu collection libumu ndeko. Yango to lobi botobi biso. Oyo ka ndeko moko bimisi ide lobi congolité. Oyo ka yango te ndeko. Abino ba pouye congolité ya Chani hein. Ndeko abaki congolité. Ngana tunaki bango bandeko na tunaki Cheribe Okende. E fo message comme là ye. Ngayo yo fu de fa na tinda te Moïse Katumbi. Na tinda mama ya Moïse te akele ko zwa semi ndundu te. Mama ne ala soka ala kandumba ke na ko zwa semi ndundu wana etali biso te. Oya biso tata ali congolais 100%. Oko bosa ba bien la rapé sénégalais hein. Merci mon amboka. Tata na biso, papa na biso ko yoka tata mokonzi ekolo, mama na kombo na Marie Chaka. Papa na kombo na Gérard Fayulu. Na biso mboka botama na Fatundu. Cimetière etilo soko chete. Oh, na ko yebiso te ndeko. Sika oyo papa ya Tshisekedi Chilo bakakia za sénégalais ndengeni. Wane ali ba polémique, oko yeba soki yo soko ali rwandais. Ba ko qualifier ko zali moyibi. Yo poko luko changa pe na kana no nga pe na za moyibi te. Pour que biso bale to bebana. Mais na lingi ko lobaka ka boendeko. O biso tata ayebani identité yebani. Mais o ya bango. O yebi tata ya Chilombo te. Est-ce que maman Chilombo yo yebi? 100%. Maman Chilombo. 100%. Kombo na nani ndo ndeko na ngai? Mama Marto wapi? Mama Martali mama Mbanda. Oh. Zemi wane ou tatango tata ko quelque chose ba propagande sur le plan international et quota et pas rwandais. Oyo ko yeba te. Tala Asia mama Marthe na Asia Tshisekedi. Et loko moko ko l'accepter que bon ndeko. Moi na 52 na moi na 5 na moi na 63. Yo ko yebi sangai ka ali moi na ye. Ali moi na ye te. Très bien, merci. La réalisation nous fait signe qu'on a invitation au Baxelo Romo. Boya. Premier te boya na bino. Quand on a yopé, premier te yarnota awa. Yarata awa, c'est pas un problème. Tout ça on a plateau voilà, na invité non comme on a l'air fou de feuilles là ko lobazaki très en colère. Il a invité amena moi mai. Yo Baxeli na masse lo bamio. Bon. Et loko na sepeli pena makasi parce que okiti bena na source. Okiti mana source. Po ba Kongomani place bazali na musika to na pembeni bazwa pena information de base parce que lelo oyo tokoma ko benga trop de formol et comme circuler makasi yango moni biso toye pena to bimisaka formol na mito ba congolais to ko tsaka vérité ya tata mokonzi mboka Martin Fayulu kolobesa nini pona kene na mokuse papa langa journaliste loi oya seni tosi tomoni Chilombo asali copie na Assemblée nationale na Sénat loi ne na Assemblée ba ranger yango te ba traiter yango te mbala moko ba voter et que na Sénat mbala moko leki siko biso ba Kongomani o monde to sawa to c'est la ke loko moko Chilombo azwa loboko na simbi stylo a signé ordonnance wana ke loi oyo eleki ezali likambo ya botiaka Fayulu na makambo yo te botia musitu na makambo yo te makambo etali ba Kongomani parce que omoni tata mokonzi ya mboka Martin Fayulu abonga tongo omoni musitu abonga tongo mais ça problème ba Congolais. D'accord, merci tozo la kaka Asinyango. Comme ça, mon abisso va Merci. Toro Suksanaye. Voilà, il y a le bi, Sokaka, Loana et l'équipe, parce qu'il y a déjà parlement, il y a deux chambres, c'est bon. Surtout c'est la promulgation, non pas le chef de l'État, hein, président Félix. Au cas où Loana et l'équipe, Bino Baï la Mouka Borosalani. Papa, Mboka Oyo, ils allaient à
dictateur ya Kabila te oyo asombela Kabila po Kabila azwa mwana musala na Chilombo atia wana. Tout ça c'est Kabila. Dans le problème na Chilombo, tout le monde Chilombo a subir des conséquences, a tirer les sons et si katele miana. Au moment ba garçon mi balé na Kabila na garçon monsieur Chilombo. C'est le président de la République quand même. Papa, olobina ni président de la République. Olobina ni ba président de la République. To benga Chilombo sikoyo bande kone bazali ba benga Chilombo soka za président de la République. Ata mona musala tango oyebi o ba bengi l'homme du respect de la loi, l'homme qui respecte la constitution. Oh to bengi le président lui Martin Fayulu au peuple congolais bengi aigle. Mais yé wana papa, o moni lelo et ça la capacité papa bitumba tango zo bundango, il faut ebaka lokolo wapi, loboko wapi. Motu ya makambo nyonso yo, eza Chilombo. So o moni to kipakate. Mbongo ayibi. Bref, au cas où Ninte. Papa, papa, omoni oyo ngoyo ya Kabila, elinga za muke. Omoni ya turo. Na éviter so ba cimetière ezali. Merci, merci. Comme nous sommes arrivés à la fin de cette interview, cet entretien. Na Zalaki, na Bandeko Nangai, Oezagi Bazia Chango, mais Oezali na siège national, il y a SID. Baza Chango na Lukunga, voilà. Baza Chango na Lukunga, la colère, balobi bandeno ba auto Kango ba auto libéré 8, hein, oui. 7 militants oyo bakanga bango vraiment ba libérer bango oui to féliciter bango mais du moins baza na colère balobi ke bazo c'est la signature il y a président de la République par rapport ya Lowana na ebiteni koleka a mitune zaki yanga mais zaki ya bango mais tout ce que nous voulons tolinga ke pesa na mboka na biso il faut makambo ekene malamu to organiser ba élection transparente et indépendante. Dans le but que na côté de Martin Fayulu, mais du moins c'est que lui a proposé, il faut que la CENI soit dépolitisée. C'est fait normal parce que ceux qui sont comme politisés et que na Babylone que belé ou que ba fraude belé. Moi je crois que ça serait mieux que Ezala vraiment dépolitisé. Merci na la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Il s'agit bien de Fali Matoko. Merci également na Bandeko Nyonso. Continuez à vous abonner massivement car vous ne serez jamais dessus. Que Dieu vous bénisse. Ciao. ABC One Television. ABC One Television.